Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bandeko balanja Kilongo TV mbote na biso mbote sikezwa mibino pasipe mawa ya kofanda devant etando ike na bino po ya ko annoncer liwa ya Mama Nzita. Mama Nzita artiste comédienne oyo abandi musalo mwakala azaka Miss Mayombe. Boebi Lissolongo depuis série, on était encore trop jeune, trop petit, on parlait de Mama Nzita, Sera sans souci, Mama Bipendoubaye, Mama Chako Bazaki, Mama Nzita, Miss Mayombe, tout ça. Mama Nzita Zenzo Tomike, je pense que beaucoup de photos peuvent imaginer que c'est ça qui passe lobby pour annoncer liwa ya Mama Nzita. Mama Nzita belle moi tango molai et ça la AVC, Mama Doda Zeko Lobate, ti a komi koloba, on a eu le temps de visiter Mama Nzita to namba le belé anda kunaye na profiter de l'occasion oyo ya ko saluer madame Lema donc maman Ariachou Lema maman Abana na saluer pasteur Kosi Landu les jeunes lions et longo na maman Ariachou tozo ki pa Mama Nzita et longo na pasteur Kosi tozo ki pa Mama Nzita Mama Nzita beli Motango molai et beaucoup mon histoire na ezolo ba masusuté et azaki bongo vraiment très malade vraiment bana banyokwami bazo soin maman na bango bien qu'azali ko bela baba ba kotika maman bango te bazo soin maman sala AVC tout ça et lobby Mama Nzita atika kibiso bongo akufa tona ba image Mama Nzita bomona yango surtout ya émission tout ça là en étant azali ko bela mais on s'est demandé qu'est-ce qui se passe dans le monde des théâtres, dans le monde des artistes et comédiens. Donc tout ça l'émission mona loulé chef du quartier par rapport à ndengeni ba comédien ba okufaka esanga mo passe na linga lobela on te pone biliweza ya batu nyos ba mission pe ba kufaka ba pasteur bazo kufa ba mama bateka pe na zandu na wenje bazo kufa. Mais il y a des comédiens et comme ils m'ont dit, ça dérange, vraiment ça dérange. Tout est dit que vous avez il y a moins d'un mon vote, auto-présenté ma sincère condoléance Nabiso, moi on a présenté qui avant le résultat examen était à Koufi et après résultat bimi à 61%. Tout le monde est sur pas poutre l'école à cercueil et ma maman n'est pas comédienne, ba kokité bazo lela, il y a un mon vote aux anneaux makasi. Et Blandine Mafuta bande konyo soza makasi nzamende apesa ki mwana juju kombo ekimi nzamende apesa ki nzamende azui to komisaka nkolo Yesu Masia Nazareth par rapport à ba comédien na zéro le bezo za passe na sens ni et comme ne diba comme kufa mibale n'était so vous comprendre Mama Chako azana morgue pasteur Guimard ya kufi un artiste et comédien ba kotie pe na morgue Kadiombo akufi artiste mo akufa na njili kombo ekimi je crois artiste qui kedi yeso na bosente na njili pendant que Cheko Matondo azana morgue papa kwedi akufi semaine passée ba kundi Cheko tozo kanza to kunda papa kwedi lobby mercredi to kunda papa kwedi Mama Chako akufi pardon Mama Nzita kufi. C'est vrai, liweza banzela biso nyonso. Liweza li mais le lenge va comédien comment kufe le comment ça passe. Et comment ça passe. Merci maman Chantal la couturière, merci maman Emilie Nzemba, merci maman Nathalie Zeko, motema fiston Basende, merci Angèle Boyika, motema Junior Boyika, merci papa na biso Michel Bombele na Canada na maman, merci mingi Jean Didier Motonankolo. Merci à vous, merci. Merci na Jean-Didier Motonakolo, merci et pas ya bandeko. Oh, mon colonel Freddy Lumbwenadio, merci. Ariane Ochesco, Lévi Cyril Arsène Modabi, le garçon capable. Maman Nzita Belita Moulaï, histoire ya Maman Nzita Batumingi Babosana. Mais du moins, Maman Nzita Sali va œuvre belé à ce qui s'y batu. A tei na ba théâtre nae. Ba yombe ba vazala valorisé par Maman Nzita. Tika tola nananu émission de salaga na bien que ba chaîne musupe ba juizu yango eza émission de ça ne pendant que malade toza ki etala mais je sais que bako honorer à titre posthume ndenge ba osala papa kwedi
à titre posthume lobi mercredi na RTNC aux Alawana et puis ça cérémonie ba ko élever le cola héros ndenge ba sala ba artiste msusu pendant que ba artiste baza en vie fallait to honorer bango to reconnaître ka bango maman dit tabeli batunyo so babwaki lelo akufi ba ko honorer ba oseli matanga ya munene à titre posthume ezanga kate ndenge ba à titre posthume ah to la émission ça maman dit tabonto koba ni sona bisaze maladi to landi télé surprise à l'élo et un impact et une idéologie parce que toujours qu'il négocie la surprise et pas Maman Nzita artiste et comédienne oh à ça so plaisir depuis ba année quand la biso to ba mike to la na Maman Nzita toujours c'est kana ba comédie na e na kumba toujours sipila ba mama oyo ba l'accent ba jeune belé ba sala théâtre pour amonaki Maman Nzita ba jeune belé ba sala théâtre pour amonaki Maman Nzita zo jouer Maman Nzita bela et sali bambula ebele Maman Nzita zo bela kota na ndaku neti kaka ba occuper makambo ngo te neti ba beti Maman Nzita kara est-ce que ministère ya culture et des arts yebi ke Maman Nzita obela est-ce que ANTPC association réseau 5 ça ba comédie ba yebi ke Maman Nzita zo bela Maman Nzita a sepel sabiso na bandenge ebele mais pourquoi bazo kipete Maman Nzita pour la niba occupé Maman Nzita te yango lelo to kanisi na cadre télé surprise to côté la Maman Nzita to sola nae Maman Nzita oyo asela ba théâtre kitoko a sepel sabiso a sabiso ma plaisir ebele Fabrice Nteka le boss américain singa rabi ke sa musana yo Fabrice Nteka le boss américain le millionnaire Pepe qui a la équipe à Makasi singa rabi sa musano kitoko pour le mi kite ko finga te Didier Masuki mbala mande fo pembe vedi mande fo pembe Didier Masuki to yeto hôtel Maman Nzita to sola na Maman Nzita to yeba akomi ndenge nini est-ce que évolution ezali to ezali te mais na quartier on est peut-être que to zo bata quartier maman bonjour oui bien Maman Nzita naibi Maman Nzita fanda quelque part ba bia bela makasi tala caméra esa moi bien nga na ngande mopaya na mopaya mais quand même rebe Maman Nzita pe na théâtre za pemeni na biso place nga za pa petite sœur na za pemeni na tunda ki me balobi azobela mais moi parce que tant ozo kaniti Maman Nzita bwa sa ba théâtre kitoko asepelisa biso ozoka ki abeli boye ejipe moi temps ezo salonde ça rapaz ça rapaz pour la prière pesika mona petite sœur na ngai ça va moi mke okwebisa ba konzamboka nini to pe ba konzamba makamba théâtre en tout cas basungaye talaka moto ayebanaki na ndenga fandi en tout cas baluka moyen basungaye ceux qui s'agit okene na ba hôpital ba traiter ye ba ko traiter pour makambu ya sala yango makambu suso omona bazo sala nini te merci beaucoup yo kombona ni maman Béa ça va ah ok n'est bien yazani mona bandal Maman Béa za mona bandal c'est ça Wilson Tsonga toza na quartier ya Maman Nzita na lungana kota kuna ne peut-être na kozwa avis ata ndeko msusu par rapport ya été Maman Nzita papa na biso zo bonjour papa et papa oyebi Maman Nzita oya théâtre on a qui pas penser problème te papa qui pas ma théâtre te c'est bon merci tokota to la Maman Nzita to pesa mo mke automemele na cadre ya télé surprise avec Wilson ici que bogos na montage et ça absolument bien OK. Eh bien voilà, nous avons Sabino, toza awa nandaku ya Maman Nzita, na cadre ya télé surprise. Maman Nzita ça va plaisir et bella c'est pelisa biso. Toye komone awa za mpandi nanga. Maman Nzita bonjour. Bonjour papa. Bon ici ko santé. Comment moke. Toza Maman Nzita na mpandi kuna tona mwana naye mais bien que Sandra. Azamo Maman Nzita imta yamba bisa chaque fois toyaka. Sandra bonjour. Bonjour. Bébé santé kitoko. Santé bien angolanda. Amen. Et Maman Nzita de les dans cadre émission na sur télé surprise. D'habitude nazo yaka et comme non gagné tinda kunanga. Mais Maman Nzita ça théâtre ebele. Aux années singo quand même ya musano ya théâtre sala. To sali penza ebele pote nyonso oyo toza kosala yango eza kosepelisa biso
Comprenez, elle parle très difficilement, elle est vraiment malade, mais Dieu fait grâce et elle a besoin de soins, même si ce n'est pas vraiment approprié. Na oyo sosali na mboka oyo ojue ba théâtre kitoko et neta opo komi nango lelo c'est vrai fandi ba moyo lati kitoko mais santé vmeza malamu te okoyebisa nini na bakonja mboka batalela ngai pana likambo oyo nasa koloba na yo poto biso koloba oyo ngai ekomi mikolo oyo kamongo ndambo pote ndambo pote soki balobisi nga bakoki kolobaka mwa ndambo ote bakonza mboka basunga yo basunga ngai pote soki basungi ngai te mongongo oyo ekobunga te nzambe azali ekobunga te nzambe akosala oyo nga koki koloba na bino bozoka oyo ndenge osalaki théâtre na yo baningano mpe bayaka kotala yo bayaki ndambo bayaki kama mingi bayaki awa amasanda bayaki mingi ntango omonaka bango esaka ndeni esaka yo bien esepesa ngai mais Maman Nzita azali mpe na baproducteur lokola OGP placé de Mongwele tomoni papa na biso Hermen Kaba asala baproducteur ebele papa na biso tosalaki Rabi komoni ezali su nani Ndongala Rafa Fondation et soki pe boye bosunga Maman Nzita na eta oyo aza nango ekosala bien makasi ba producteur ba patron ba site internet ebele. Faites quelque chose pour cette dame, cette artiste et comédienne qui nous a fait plaisir depuis des années. Les lots au taliba pièce le quoi ba dialogue contre sans souci au taliba pièce il y a théâtre et belé ba vienga faire ba jouer ba Maman Nzita ba sepelisa biso. Elle n'a pas besoin de beaucoup demander, juste une aide kaka. Mais je sais moi na yazawa. Yasara tant maman zolo ba boy ça te fait comment non mon apparemment netio tanksa pinzoli neti zopsalo pasi makasi. Bon, ça la passe mingi mon kazaki bien. Mais à comme une difficulté même à Koloba yango vraiment ça la passe la supporta comme on était ndenga comme bon mais et le conseil là nzambe ka sunga. Est-ce que bomeka ko sa ba démarche na ba konjamboka ata na présidence topé na primature topé na ministère ya culture et des arts pona komeka ko sa démarche mama akezwa ba soin ata libanda topé ata ana kina zo ba soins appropriés. En tout cas na kinda na musala na bango na bande okinde mais ba négligence wana yango na éviter ko kinde biso moto traité kana ndako na aide nzambe malembe na hôpital ba idaki biso mokele to bimi et comment vraiment la négligence ce qui mbongo ezaki belembele ça comment bien bandakala. Mais c'est-à-dire ça demande seulement de l'argent. Ceux qui ont moyen d'aller à awa, à rejoindre des bastions appropriées, à se retrouver na commune pe ko jouer, ils ont le théâtre naï. Oui, à beaucoup jouer parce que ba traitement à ko jouer, à comment il a perdu mémoire, ko jouer à jouer traitement à Kati, à jouer traitement à Kati yango muté ça la kaming ba rechute. Na ba kiné donc ba docteur on a obligé qui a continuer traitement pe kiné à la chaque fois. Mais moi sur beaucoup baki ciné on était coûté cher et je coûté cher donc toujours bon dans la malin. Ah, Fabio Senteka, le boss américain. So, salut moi geste et ça bien. Le millionnaire Pépé qui a l'équipe à Makassi. So, salut moi geste et ça bien. Fondé Kabea. Bien que Mikolo va téléphone en réseau légaté Fondé Kabea. So, salut geste et ça bien. Merci ko oya gobeli chafu mobile le Maman Nzita yeyo. DJ Daddy Form Maman Nzita yeyo. Et on va ça. Moi mingi koloba mingi na okukate azuko koloba mingi te boni papa ngalfa papa ngai
osali na ngai na bino bino bozali na ngai kaka po Voilà, comprenez, elle n'arrive pas à parler et elle fait quand même des efforts parce que Moukonayaka Alboso, année passée, Azeko kokata oloba boyeti, mais gloire à Dieu, quant à moi, quand moi amélioration ezali, mais toujours sur là quand même, bien que Azoko oloba mingité, on était venu dans le cadre de télé surprise, c'est-à-dire on a porté un geste à maman Ntita. Il y a quelqu'un de bonne foi qui nous a dit Rabi, j'ai vu le photo que tu as fait avec Maman Ntita et j'envoie ces petits gestes pour qu'elle achète ne fût que les médicaments, pour qu'elle achète ne fût qu'à manger. Ça peut aider Maman Ntita. Nous nous sommes dit avec Willy Songa, allons-y, apportons ces petits gestes à Maman Ntita, ça va quand même contribuer, ça va faire quelque chose. Cette dame qui a fait beaucoup de choses, je pense que Willy va me donner cette enveloppe pour remettre entre les mains de Maman Ntita, ça fera du bien. La personne qui a envoyé nous a dit de ne pas citer ton nom, mais elle verra, c'est une personne, elle verra qu'elle va comprendre que nous avons remis l'enveloppe à Maman Ntita. Voilà, c'est-à-dire il y a des Congolais qui sont gentils, il y a des Congolais qui pensent aussi aux autres, mais qui ne veulent pas apparaître et qui ne veulent pas qu'on cite leur nom. Et par exemple, la personne qui a fait ces beaux gestes, et quant à moi, voilà, je lui dis déjà merci. Vraiment, et voilà pourquoi dans le bagage, Rabia Boka Yoto Sungaka Rabia Tana 10 euros, Yebaki Yepa Sungaka Batum Sus. Et on est avec Maman Ntita, je vais remettre entre tes mains. Voilà maman, et ils ont un décomoko, mon écoute ba photo kaka ou to kama qui me connaît yakiawa, mais si Arabi na tinda quelque chose au pesa Maman Ntita, maman na zeko se pe ane makasi, et ne mto ko lobani par rapport à geste o. Ah, maman. Aluba. Merci na moto kanisier. Donc akokolo va bien tenga na sengeli merci beaucoup Nzambe apambola pe apambola bato bazo kanisa ka maman. Nzamba baksela bango ya mingi. Nzambe vraiment akanisa bango na ba obalongoli. Nzamba zongisa na oyilongwaki. Merci beaucoup. Et Sandra, yo attends que mon Maman Ntita à chaque fois yaka na sepelande oyambaka biso et ça ka ondenge nintango mona quand même moi ba jaraba geste ata ya mkebwe. Et ça la ka bien ce qui bateau bozaki na bango ba komi ko ba sepeli ko ya ko talo so ça la ka bien qui ose la négliger les habienté. Donc na pe ça merci pour reconnaître que maman pe azalaki on a pe si merci mingi na bino. Nzamba pa mola bino. Voilà, ton petit geste que tu as fait, je pense que Yamkende soit canalisou. Vous qui pouvez aussi faire comme la personne qui a fait ces gestes, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous faire parvenir votre contribution et de notre part, et Kokoma, pas Maman Ntita. Il y a un angoya mouké, mais je pense qu'il y a ça moi bien. Ne fils qu'à ici. Ata bombe de nerfs, ata moi Vix, ata moitié ou Simda, Maman Ntita Mela et Kosungai. Je ne sais pas, je ne saurais pas trop faire Maman Ntita Mingi et Azan exercice face à Kiné. Ya Sandra, est-ce que de quoi ça Maman Ntita Kiné à quoi répondre à toi mituna mibale? Wana na tuna isoka olinga. Et ça m'a bien tourné la bisoye ce gars olinga donc n'évitez pas bien médecin topé infirmier aux autres traités Maman Ntita saka ikine de Zalibanda peut-être à yana mituna na biso merci à trop et pas na bino tout olinga karabi mavinga surtout bino oyo bozo soutenir télé surprise bozo saka ba geste ya bien izo sala biso kitoko mingi merci vraiment et pas ya Willy mais Maman Ntita zampandi nanga pour ça na créé ta film moko le quoi on a ça mikolo to jouer naï mais ko déplacer Maman Ntita ya ko jouer et ça moi passe mais Nzamba sunga ko koma na bien ako abi moi de abi alingala aolikate c'est pas grave papa Jean pour na ça ka okine oh azali bana o benanga aboyi abi aolikate. Papa Jean Aboine Golobate et bien
L'histoire na biso na maman Nzita et comme na on suka awa les temps na quelques avis ya bande kwa quartier to ya bata pembeni na epte maman Nzita biso to komo ki na biso balinga bo asepeli na bino mingi pote nzambe na ngai nzambe oyo biso oyo azali kokanisela ngai ye mpe azokanisela bino bozala nyonso makambo nyonso oyo bino bolukaka epai na ye nzambe ye mpe nzambe akoki koyoka yango mpo te oyo biso etali kaka na ngai na nzambe mpo na ngai boyebi te. C'est bon. Merci Kolobano Mingte, merci vraiment Tambaza Nayo. Yassandra, tu vas ajouter quelque chose? Ben voilà, c'était là donc Maman Nzita. Moi je vais sortir pour aller terminer dehors. Merci Ndebo Yambibiso, merci vraiment Maman Nzita. Et bien voilà, tout ça ce a dans quartier à Maman Nzita. Je pense que vous avez tenu le togo yelaga de comment tu as été mbote papa. Mbote papa. Vous avez mon quartier où? Si, nous avons mon quartier. Vous avez Maman Nzita. Naebi Maman Nzita donc naebi malamu. Mais qui est belle. Bon, naebi que Maman Nzita bella, ça fait longtemps. Abela makasi, bon. Tu évites ce qui va traitement ou ce suite ces arrangements vraiment. C'est-à-dire bah moyen comme tel les athées, il y a un tout nation au conseil na gouvernement, tout na ministère ya titel ou ya ça. Bon, tu sais nga mingi na gouvernement, il y a yebindenge nini Maman Nzita sepeli sa batu. Total ba théâtre wana biso zaraba na mike. OK. Tu ebi Maman Nzita joana banga dia ba sans souci, donc après ça so ba sengo moko bo banga alpha. Donc après ça so ba sengo moko bo donc gouvernement il faut soutenir Makasi. Il faut vraiment avoir des moyens pour vraiment santé naïe et se rétablir pour mingi namboka na biso ba négligeara souvent ba icône bato ba salara makamu mingi namboka wa malamu ba négligeara bango souvent. Mais pas bon après à titre posthume ba reconnaître bango na sima donc to CP là vraiment gouvernement Marie Misamu ba kozwa médaille ya Marie Misamu o médaille ne yango po ye les 16 ans de date na yakufaki akufi déjà bon ba komo pese ba médaille. C'est ça, c'est regrettable. Donc, le gouvernement, il faut vraiment avoir makambo sérieux, à reconnaître tous ceux qui sont vivants. Les athées qui sont reconnaître. Maman dit que vivante, il faut déjà reconnaître que ça pour vraiment santé na zonga malamu. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ngana okelo bakana ba konzi mboka po aza mama moko asala théâtre de chez nous. Voilà. Toyebi natango bandeko sans souci. Oui, bazalaki il faut que na minute on ndenge aza na ndako aza maladi ke ba konzi mboka basala quelque chose pour na ye azala normal ndenge azalaka. Bon on a ba président bango ba théâtre ba mpe bazana ba association. Ba président ngoya bango ya ba théâtre lelo bazaka soki ba moni muninga abeli babwaki ye tango azaki kosala na bango babande kosepela bazozo bambongo babande kolia esika moko me na moment oyo poke bamoni muninga na bango akotanda kwaza lisuna moya kosala te il fallait bango sikonde batelema po basunga ye mais soki akufi bakoyambango kasi baye kosala feti te po kisha sa bato balingande muto akufa ti balingaka bomo ya mutu te. Merci maman. Kombo Exaucé Nzaki. Exaucé webi Maman Nzita wa Maman Nzita wa théâtre di chez nous bako sala na ba président Alufa bango tu. Webi kabela. Nebi kabela tisiko akotanda katikala na mitu état de santé na bien te na yebi. Nkolo bani na bakonza. Na kolo ba ke ba o ba postulé pour na ba président baza. Ba président pe o bazala ki baza. Et ngo ba na mitu baza batmo fo ba ye ba ko assumer ba responsabilité na bango ya acteur na bango ba o travailler pas na bango. Dans na mitu fo ba ko aider bango. Pour te limiter que tous attendent au coup fandé ton le bâté maman zaki bien ton doyemba yembe non comme ça c'est pas bien na mi tu n'es bien tu m'as dit que c'est préparer les temps ça t'es na ezo bouger moi ndam mbongo ndeza te soka mbongo ezwami nango soin a commander bien sur la mais basa ça ba publicité ah baza ou ba président baza bato bana ba mbongo baza na bangwana parce que ba mbongo tout le monde on attend au coup fa ou bien lobby tout le monde est souté manista ke boy à côté malita là ndi comment ça va bande pousse maintenant c'est pas la mi tu ba me capé ko sanga na ba artiste comédien nyonso
azaki moto bako servir bango aki moto bako refléter le moins bien image moins bien ma tali théâtre aba c'est pesa bato et bato so bikapi na canalise ba gago bako sala et on en sait la mingi ba rosa ba prendre soin na e batala kana e. Merci. Comme une souka sona lelo télé surprise à lelo tozaki pa ya maman Nzita. Je pense que bomoni to meki ko lobisa ye et azoko kama ko lobate mais bundani quand même ko lobandambu. Merci à toi pana mnonyo so bolandi télé surprise na lelo. Merci et pana yo Charlie Maloula 3 fois Dior motema José de Londres. Merci et pa ya Carmen qui tambala balobi Karma Womo Carmen qui tambala yo ngona Fabrice Nteka le boss américain na bosani ote na tikala kana yo moko Fabrice Nteka le boss américain. Merci et pas le millionnaire Pepe qui est là équipe à Makasi. Merci Didier Masuki Mbale Amande Fapembe Silvio Wechi bomongo esanga je dis mukolo zambadi Silvio Wechi. Merci à toi pana yo Emeline Nzemba balobi motema tous pepele ambetolo Emeline Nzemba. Merci mingi pana yo bienvenue Kialanda Matantu. Bienvenue Kialanda Matantu. Yayo yangwana Ladi Galvanda. Merci kwa Gobelisha motema. Merci kwa Gobelisha babi la maman la riche randi Louawa un enfant pas comme les autres. Charlie Maloula Angèle Kinkela la préférée babi la préférée nabiso Angèle Kinkela. Merci mingi panayo Wilson Bilili Wilson Songa merci panayo. Merci et pas ya Bogos Anderson pour na montage oyo tozaki bon pa maman Nzita bomoni état de santé na ye na lobaki yango o nyoso ko sa geste ata ya muke pour na ko soutenir maman Nzita c'est le moment sala yango héros maman Nzita zanano envie et kozilate so maman Nzita kufi bon ya ba cotisation on a sombi on a pesa mabete mais pendant qu'elle est encore vivante de air yango ya sala geste ndenge problème kenzazo lobaka et mon vivant to lingana tant tozana na bomoy tozela te moko kufa oya na fleur ya chair oya bongo na médaille oya titre posthume pasi kaka mutazaki na bomoy oyaki nango te tango moto awei nde okomi koya na ba fleur to pe ba médaille songolo pankala esalaka mwa pasi. Merci beaucoup Wilson pona bilili. Merci pe na bino nyonso o bolandi biso télé surprise o s'appelle nango moi commentaire ya bien commentaire ko finga te. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro avis du public télé surprise. Ciao. Voilà, merci na bande konyo balandi biso lelo wana maman Nzita tango azali malai tokenda otala ye bato mon ami Kili na poto je crois en Hollande batinda quelque chose to kanta maman Nzita. Merci maman Aria Chulema, merci Anderson Bogos, merci Gauthier Kele, Trésor Tingi, David Kibanza, merci pas l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le pasteur de la foi. Merci à vous, merci pasteur Ringo Mambote, merci papa Nabso Michel Bombe, Lena Mama, merci Angèle Boïka, fils Kinkela Nabo Sanité, maman Nathalie Zeko, merci Panama, même Miline Zemba. Na maman Chantal la couturière yabino yangwana ize maman Nzita tisiko na basali programme te lobby mercredi to kende na lever du corps ya papa Kwedi Maimputu monsieur Diallo bako après morgue ya cinquantenaire to kende RTNT poise agent ya RTNT maman Nzita pe azaki osana RTNT si ma RTNT to ki na place des artistes to lekena bache kombo na ende bachaka si matoke na nécropole ne kukene ya suka. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Ceux qui n'ont pas s'abonné, qui l'ont motivé à s'abonner et ça a fait bien. Et ça qui toko mingi. Merci. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV.